Le soumis était madame parce que les un événement, ils ont sorti médiatiquement encore raté. Déjà pour votre information, chaîne rwandaise où ça là qui diffusion, il y a discours raté, il y a l'homme Joseph Kabila parce qu'il faut oublier qu'il est ancien président, il faut oublier que sénateur à vie, Azali déjà moto, Azana immunité, a commis le rôle à Ngaï de Moïse Mbouyi, a commis le rôle à citoyen Landagnos, même Yosoki, famille n'a binoto yo personnellement, de Kabila ça là eu problème, Moïse Mbouyi ça lobby national collectif, il y a avocat, pour baser avocat na petit bango à disposition, il y a congolais nyos au de Kabila, à ça là yo personnellement ma beto famille na yo, yaka benga ba numéro affiché de Moïse ba avocat na ba koyo kayo, ba ko kende ko porter plainte contre l'individu ou monsieur Joseph Kabila Kabange, pour azali sikoyo entre guillemets congolais le rôle congolais nyoso a kende ko répondre. Pourquoi je dis na nyoso ko commenter na kati ya eloko wana te parce que na mona ki ezali discours moko bidon, discours moko raté, discours moko ya ki pona ko distraire population. Ya mo moni pour na kati actualité et ça sous son impact c'était parce que le Joseph Kabila Kabange a ici à la face du monde vraiment bassesse, il y a capacité intellectuelle naé à la ici à la face du monde bassesse, il y a manière naé à kukumbe la politique na mboka na biso le Kabila la ici absence naé il y a cause à la vraie congolais na dossier wana. Pourquoi je dis ça? Na bandi vidéo wana de 0 à 46e minute et ça là qui de Kabila tikali ko compatir te na bande ko na biso nyonso basili ko kufa na Goma. Bande ko na biso nyonso bakufa na est. Atikali ko compatir ata une minute de silence pour tout oté je compatis avec nos frères et sœurs bakufi jamais. Na lukina okata 10 secondes de Kabila condamné Rwanda, a condamné AFC, a condamné Nanga. Je vais faire des momiers, na réunir ma compatriotes congolais, même à Kinshasa, pour que tous soient soumis à Kimia na mboka na biso te. Mais ndeko Kabila iko yebisa na biso nini. Voilà bana ko lobana sima rido, ngai ne pena nazali père ya AFC, nazo kita na Goma. O bomona yone zalaki ngate, nga nazo kende spo nazo ya. Goma wana nyonso pourquoi ba congolais boyoka c'est parce que ndeko Kabila alinga la kisabiso vrai face na ye, o ya kozana réunion wana, dans formé déjà batou. Selon ma source, Kabila kofana na bananga, akozala na ba bisimu na bango wana ba wilingoma, ba fana isa sko ba congolais siko biso ba tozoya na soi-disant révolution na bango. Mais on a zolinga ko alerter, ba ndeko na biso nyonso ya Goma, na zolinga ko alerter ba service na biso nyonso, ba été vigilance sengeli primé siko na kati ya dossier oyo ya arrivé à ndeko Joseph Kabila na coin wana, vigilance sengeli za na ba compatriotes congolais, manso maman na biso Claire Diane, bana ya Congo to za la ciment. Ya bendele na biso, to za la ciment. Ya ba institution Mboka, tout la sima ya président Tshisekedi o aza ko bunda aussi sa guerre oyo non seulement pour la famille naé, non seulement pour la congolais, mais pour l'Afrique mobimba. Et je pense que les communisme à kozonga ka simate pour na ba compatriotes congolais ya vrai o tozali, mais malheur na ba journaliste o ba kenda exil pour na koluka mukanda. Et ça, motonyo sauté soit kenda mekilia poto na mosalo to salaka il faut ko makuna ko banda ko finga mboka na yo pe régime en place. Ba journaliste nyo sauté ba na ba passeport rouge, ba journaliste nyo sauté ba na ba passeport de service, ba finga ka ba régime. Et ça la passe tant on a remona quelques individus au ba représenter au bazaki na dimanche tant bazaki awa na mboka na bango, mais tant ba kenda exil na ba bane ko na bango sérieusement, ba tika ko na bango parce que ba comprendre que bande ko wana ba ko communiquer ko pona nanga, ba ko communiquer pona ba rebelle, ba c'est oyo régime Kabila yemo na ba vidéo azo ba Kabila akumo tinda batu mwasi na ye ba ko nyoko la biso ndeko wana komi lelo ko lobela Kabila dans les bons et ali participer ma maman biso ya Congo na pesi bino su botoni mingi na pesi botoni na ba compatriotes congolais nyonso batali biso donc toko zanga te ko yanola bino à tout moment vous en avez besoin na biso na kati ya actualité politique ya masolo ya Congo. Merci une fois de plus.